Bande koba congolais de partout, yanga yabino noko Clovis, ngai ngwashi tope manseba, ngamuyomba ya Congo démocratique na pousa isu liboso na bino bande ko na pesi bino tout d'abord mbote bino mo boyebi bande ko pousa na ngai liboso na bino ezali nde masolo ya Congo démocratique. Masolo ni nezo koleka na Congo démocratique ya kafu oyo ngai na memeli bino na moko alelo bandeko yango yambo na banda lisolo na biso ya moko lelo to analyse na biso bandeko botika nga na pesa un grand merci na ba abonné nyonso to ya Congo Esengo TV na pesi un grand merci na yo ndeko ozali kokene ko s'abonner tout à l'heure na pesi yo vraiment merci pe ndenge toyokanaki na mbaleleki tolobaki ete na Congo Esengo ta la vidéo à Congo Esengo TV, s'abonner na Congo Esengo TV et yasuka partager vidéo ya Congo Esengo TV na bande komsusu po bazwape information ya sur na lingala sur kasi bandeko lelo na memeli bino nini bandeko botu na nga ndenge boyebi na bokebi nyonso ke bandeko boyebi ke procès ya 100 jours topeto mingi to bengi yango procès ya 100 jours ya via président de la République kasi lelo tozo kotala mingi parti ya noko nanga Vital Kamerhe nini ezali koleka bandeko kolala kolamuka boum ndenge na yebisaka bino tomona kaka ke ono noko na ngai Vital Kamerhe to pe ba avocat ya ye noko na ngai Vital Kamerhe bakei ko saisir cour constitutionnelle. Oh bandeko botu na ngai po na nini bakei ko saisir cour constitutionnelle. Noko na ngai Vital Kamerhe ake ko saisir cour constitutionnelle po na ba raison mibale. Bandeko liboso na ye pisa bino na ba raison oyo noko nanga Vital Kamerhe a kendai ko saisir cour constitutionnelle bandeko ezali na minute honnête nazo sabino cour constitutionnelle auti ko saisir tribunal a pesi bango ndingisa ete ba sursoir procès. Donc verdict ya lobi le 20 juin 2020 ezalate bandeko ezalate wana mibeko cour constitutionnelle a kwesi a pesi mibeko wana et puis en dehors de ça a sengi dossier complet ba transmettre ngo epai na ye na cour constitutionnelle bandeko na talisa bino loko moko ya motuya na mboka na biso ndenge structure ya justice ndenge ezali cour constitutionnelle ezali likolo ya tribunal yango wana cour constitutionnelle azo kweisela tribunal ba mibeko wana. Alors bandeko dossier complet il faut na talisa bino nanu dossier complet oyoyo cour constitutionnelle azo senga eza nini po boyeba po yo congolais de partout ngai na yo esengito yeba oyoyo ezolekana na mboka na biso. Alors dossier complet na eza constitué na nini ya liboso ezali na ba note ya plaidoirie ndenge boyebi ke le 11 juin plaidoirie ezalaki na procès ya 100 jours tozotalela mingi kodaka ya noko nanga Vital Kamerhe. Donc ba note ya plaidoirie ya le deux parties toza na les deux parties on a Elin Kolobani na les deux parties on a Elin Kolobate parti demanderesse na parti défenderesse. Parti demanderesse ezali république. Parti défenderesse ezali côté ya noko nanga Vital Kamerhe. Donc ba note nyonso wana ya plaidoirie yango pe yango na nyonso tout eza ko constitué parmi ba dossier complet. Wana ya liboso ya mibale dossier complet ezali nini ba réquisitoire oyo ya parquet yango ezali deuxième. Ya troisième ezali nini ezali ba conclusion nyonso to pe ba procès verbal nyonso
nyonso batiaki na batie na propre nde yango wana ezokonstitue dossier complet. Cour constitutionnelle aza na bosenga nango. Siko botu nanga bandeko yango esika oyo eyende pena intéressant pona masolo oyo. Botu nanga itina nini Cour constitutionnelle a komi na point oyo akende kosenga dossier complet bandeko. Ah bandeko bino boyebi ngai noko na bino ngai noko Clovis Ngwashi Muyomba Manseba na loba na bino ke toza na idéologie à pièce contre pièce. Donc ba ndeko bolanda nga na bokebi ba nini parti ya noko nanga Vital Kamerhe elo basali. En tout cas yango na yebisaka bino ke noko nanga Vital Kamerhe aza intelligent. Ce n'est pas pour rien a memena biso masolo ya pièce contre par pièce. Donc azui alobi ete yo bolanda siko ba raison mibale oyo parti ya Vital Kamerhe ba memina Cour constitutionnelle. Ya liboso balobi boye Vital Kamerhe azali député national. Avant bakangaye, il fallait nanu tout d'abord balongola nenge balobaka lever ya immunité parlementaire. D'où parquet ya matete basalaki yango te bandeko. Eyokani wana bizon toyebi ke balongola yango te. Sindio ndiyo nayebi ke noko nanga Vital Kamerhe a répondre ndiyo. Yami bale na plaidoirie oyo ezaki le 11 bandeko. Réquisitoire au parquet salaki bapesaki noko nanga Vital Kamerhe 20 ans de prison. En plus il y a 20 ans bapesaki esusu 5 ans il y a travaux forcés. Alors bandeko wana bango basalaki bongo ezalaki par rapport ya mibeko na biso na article 142 na livre ya code pénal na livre 2. Bango basalaki babimisaki mibeko wana. Oh bandeko ndenge na yebisaki bino ke noko nanga Vital Kamerhe aza suka na mayele. Suka na intelligent. Noko nanga souk. Noko nanga Vital Kamerhe. Donc ne kaka ne koloba pièce contre pièce. Bondi melanga azala ayeba ki masoloni nazo oloba. Bandeko. Oh. Côté à Vital Kamerhe ba ici bazo zela parti civil. Tope parkende ba prononcer ki ba peine na bango na bon biso to olaksa bino ke biso toyaki na idéologie à pièce contre pièce. Bandeko. Bango balobi selon article 142 ya code pénal livre 2. Bongo botu nangai. Lana réponse ya no ya parti ya no nangai Vital Kamerhe. Bake koyebisa Cour constitutionnelle que non. Selon article 162 ya constitution et pekisi Congolais nyon surtout à ça là travaux forcés. Noko Vital Kamerhe a simbi bango pena a seki bango ya koseka. Bandeko. Sikoyo pona yango na deux points wana ona laksi bino bandeko yango na ba soulever inconstitutionnalité ya procès ya dini ya 100 jours. Bandeko ne yango na bomoni Cour constitutionnelle a tindi message et pas à saisir plutôt à saisir tribunal pour na été ba sursoir verdict ya lobby le 20 et ba transmettre bango dossier. Bandeko bino moko boyebi ba swahiliphone baloba nini
muta pesaka, muta zongiselaka. Cour constitutionnelle a pesi yaye maloba et tribunal nazongiselaka ba réponse. Bon landanga bandeko place oye komi suka nelengi. Donc procès oya noko nanga Vital Kamerhe e komi nde suka nelengi. Bolanda siko réponse ya ba noko nanga ya tribunal. Ba noko nanga ba tribunal balobi boye. Selon Mibeko, après plaidoirie, je dis bien, selon Mibeko, après plaidoirie, et pesameli na tribunal 48 heures. Le cola 48 heures et ezalaki et le cola plaidoirie ezalaki le 11 juin, 48 heures donc ezala le 13 juin. Donc tribunal toloba greffier de divisionnaire et greffier azui dossier complet. Dossier complet de makambo. Pour nous rappeler bien lisusu dossier complet makambo wana dossier complet eza nini nazo rappeler ba negopo bo ilandanga bo comprendre dossier complet eza nini. Dossier complet zali ba note nyonso ya plaidoirie ya les deux côtés. Oyo ba parti ya noko nanga Vital Kamerhe ba salaki na côté ya ba parti civil topé parti ya république ba salaki ba note wana nyonso. Tozui ba note nyonso ya réquisition ya parquet. Note ya réquisitoire ya parquet plutôt. Tozui ba procès verbaux nyonso. Ba chango nyonso na propre greffier. Wana réponse tribunal atindi dans cour constitutionnelle bandeko nazo rappeler po bolanda po bo saisir ngano ko na bino nazo fungola bino bandeko. Ba dossier na nyonso surtout au propre greffier azwaki asi a kotisaki ngo 48 heures topé le 13 juin bango bakenaki nini ba kotisaki ngo epai ya président ya chambre. Au président en chambre a statué, a prononcé verdict naye nengoboye bibandeko verdict président a sala ango anton na indépendance nyonso mutawoluba naye azate muta PCP injection azate ye toloba ya za muta za ye asugisi ba paquet na ba niveau wana. Alors bandeko moyen sikoyo tribunal est un dossier na cour constitutionnelle parce que dossier nyonso il s'est côté déjà et pas président en chambre moyen siko batine la bango kuna ezati bandeko na ko baksaliso selo mususu boy plaidoirie et salami le 11 juin. Car, selon Mibeko, 48 heures après, greffier a eu un dossier complet. A sangisi nous sorti à tché na propre. A kotisi ango et pas il y a président de chambre pour apprécier, pour rendre verdict naïe. Et wana nyo surtout et salami les 13. Mamnyo surtout et salami les 13. Sikoyo parti ya Vital noko nanga Vital Kamerhe mabe erreur basali tope oyo noko nangai Monseigneur Mosengo à l'époque bozoyeba na rappeler bino à l'époque ya CNS ba noko o bazana ba âge nangai bazoyeba époque ya CNS noko na biso Monseigneur Mosengo à l'époque Monseigneur Mosengo Pasinya alobaki nini. Première erreur. Bozo eba na si ba noko nanga bozo se rappeler na idéologie ba première erreur. Parce que première erreur oyo noko nanga itope
parti topé avocat ya noko na ngai Vital Kamerhe basali ezali nini bandeko boyoka nga na fungola bino ngai noko pe bondimela ngai noko na bino nga manseba nga muyomba ya Congo démocratique nazo pesela bino nde masolo ndenge ezokendele erreur na bango ezali bango siko bayeko kotisa ba dossier na bango wana nyo surtout ba constat na bango ya oh non levé à illimité parlementaire ya VK en tant que député oh non na réquisitoire PCL masola ya travaux forcés mais bango bayeko lobelongo quand 4 jours après or mibeko makambutu ekotaka 48 heures après yango nazo pesela bino nazo rappeler bino masola ba première erreur oyo noko na biso monseigneur Mosengo à l'époque na CNS afungola ka biso yango bandeko nga na epi ko fungola bino première erreur ya noko na nga Vital Kamerhe kasi bandeko nga siko en que noko ya République démocratique du Congo siko nga na oloba boye Cour constitutionnelle justice ezali nde etombola mboka na minute oyo monde entier bandeko na betela moko lisolo banoko na biso ya ba Camerounais na ba masa na nga kutu ba Camerounais o tozana bango bazinga bazo yebisanga Muyomba Clovis na ba Camerounais pe babenga Muyomba Clovis oyebi ke na minito na Cameroun bazolinga kutu ke non noko na yo Félix Tshisekedi autrement dit Fachi Beton akoma na ye ba transférer bazoye ba mema ya koma ne président ya Cameroun botala nanu pona na tuni mo oh bino oyebi ke ngai nga na za Muyomba ya Congo démocratique oe yo Muyomba yo nde noko ya Fachi Beton ngabi winga na noko Fachi Beton abi mais biso to linginde noko na yo akoma na ye président ya Cameroun pourquoi natuni bango pourquoi bandeko boyoka ba Camerounais balobi ok parce que noko na yo Fachi Beton a permettre que directeur à cabinet na ye akangama asimbama ngabi c'est vrai sikoyo cour constitutionnelle bino oyo boza censé ya kotombola mboka parce que balobi justice nde mte tombola ka mboka bino boza censé ya kotombola mboka mais bino boyebi ba procédure ndenge etambolaka boyebi ba procédure ndenge etambolaka après 4 jours te etambolaka après 2 jours autrement dit 48 heures. Mais bien sûr, bozoya, bozolo bakeo non, 4 et puis na veille. Congolais nous surtout ça branché, ayebi que non, lobby, tozomona nenga nini masolo ego sila. Dobino malamo we pas botoye batende ni masolo okende. Non, wana e osimbate justice ne etombola mboka, bino fo botombola ne justice en mboka na biso. Tokende pa tozonge pai. Bongo bino ba avocat ya noko nanga Vital Kamerhe. Nga na pesi bino bo pesi nga suka na kanda. Bino bo pesi nga suka na kanda parce que bo memi noko nanga Vital Kamerhe na katere. Bino boni. Bino boyebi ke noko nanga Vital Kamerhe ga député. Bakangaye sans relever ba immunité parlementaire. Bino boyebi ke selon constitution article 162 et pekisi Congolais surtout ça la travaux forcés. Bon bino boyebaki yango. Nini bino bolo baki onka mbala mokote na
na espace ya masolo ndenge za 48 heures bokotisa ki yango te mpona nini bino bosambi makambo ekomi na suka bosouleve ata likambo ya leve ya immunité parlementaire te boleve yango kutu te bosambi boke na suka et puis mpona makambo ya travaux forcés boye kosouleve nka 4 jours après bandeko bokotisi bien bomemi noko nanga Vital Kamerhe na nzela ya mabe bomemi na mamane yango na bandeko Cour constitutionnelle ngai Muyomba ngai Ngwashi ngai noko ya Congo démocratique na pesi proposition boye pour na quoi peser peuple zaza déjà branché totika justice et continuer justice neto lo ba justice sala musala nango po ngasi na yebisa noko na ngai Fachi Beton akota makambo te atige la justice et sala musala nango bandeko nde lobi to tokokutana po tomona nga moko na ozala wana sur place ngai noko na bino na sur place na olandela ndenge nini masole otambola pe na kozonga kopesa bino ba information oyo biso nyonso bakongoli toza nango besoin sindiyo bandeko ndiyo alors bandeko pona analyse lelo to suki wana kasi bobosana te toza na opération misato ya liboso tala video ya Congo Esengo TV ya mibale s'abonner na Congo Esengo TV ya misato partager ba video ya Congo Esengo TV nde tokutani na édition zoya ciao.